Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Fidèle Story est là pour na ba maman, ba papa, ba yaya mibali pe ya basi. Nous sommes là pour na kopesa conseil. Tolobi te, tolobi no, tolobi no, tolobi no. Awa tomonaka peuple batomboki. Na makambo nyonso eza kosalama na kati ya mboka. Population balobi tolobi non. Trop c'est trop. Bato baza kokufa. Bato baza konyokwama. Kolia eza te, komela eza malonga te. Ah, Fidèle Story est là. Boso mona to, boso tala te. Ouais, na e komona yango sikoyo na télévision. Olobi na sala nini? Police ezali wana. Merci. Nazo benga yo, nazo benga yo. Ah. Ni nango esoleka. Excellence yo, siko to sala eloko. To sala nini? Ah. Ah. Zerana benga o. Ah. Oui, commissaire. Bonjour. Ok, batu na baza kuna. Batu baza ko se manifester kuna. Na lingo tinda batu na yo kuna. Ba calmer population. Soko koki ko silisa kuna ole karabiro na ngai. Ok, allô? Un instant. Votre Excellence. Boss Sabengi. Ok. Directeur. Oui, mon directeur. Oui, namoni yango. Yo pe moni. Merci beaucoup. Ngape namoni yango. C'est quoi la télévision? Ah. Ouais, na yebisaki oya komona nga na bureau na ngai. Ah? Fole ya komona nga na bureau na nga. Kao ya nini? Yoka. Nalingi opesa ngai rapport exact. Yaka na bureau na ngai. Nalingi oyeba eke mboke sengeli etambola malamu. Population banyo kwa mate. Yango na soko tambo na ta ndenge population baza ko souffrir. Ah. Chérie. Ville na yo, mboka na yo, batu bakufi o. Bato baza koloba ki oza ko gouverner mabe o. Chérie to sale loko o. Réputation na yo zobeba, réputation zobeba. Bato bazo loba ki ozo kama mboka malamu te. Na si na yebi so ke tokoza solution. Ko gangela nga boete David, oyebi te réputation zobeba. Yoka, désolé, désolé chérie, désolé, désolé bébé, désolé, désolé. Hein? Yoka chérie, nazo comprendre. Oyebi que tozo za ba pression belé, hein? Ah. Ok, ok. Ah. Comme tongisa te tokozwa solution. Non, nalingi juste otikela ngata na réfléchir pour na yango na minute ko sala. Ouais chérie. Pour na nini ville na biso mboka na yo batu bazo kufa boye nana ngako sa makambo wana. Ouais, na yebi. Comme tongisa te, to yebi sinate, na yebi ni na ko sala. Eza vraiment mabe makasi oui na yebi. Eza bien comme tongisa te. Ah. Na kolinga ome melanga tamo eloko moko bona mela. OK, mela eloko mona mela. Ah. Awa tu fais na mboka na ye na village na ye bato bakoma ko kufa pamba. Nani azo sala makambo wana? Nyonso po babimisa tu fais incapable. Ngai na kosala nyonso tuna komisa eta wana
état moko ya mabe ville moko ya mabe bato bana kokufaka na kosala baacte moko baacte moko ya crime ti motu wana kolongwa loko alingi kozala na part na nga te na ngambu na nga te na kosukisa ye abebe yo ifo yebisa ye yo nde ozali raison pour laquelle ye aza wana wi ayebi te ayebi nga te wi chéri ifo lakisa ye ti fe bagarso balingi baso bakota phase mosusu non bazela nayebi ke kala mingi te gouverneur akobenga ngai bango bazela nano bakende na action te nayebisaki yo idi wana moto abengi ha allo naoki yo chief papa nayebi ke yo moto pesanga bokonzi me yeba ke peuple oyo baza pe na posa ya gouvernement baza pe na posa ya pu ya gouvernement baza pe na posa vivre malamu chief ozosala eza malamu te o chéri eza nani o eza chief o ye kaka te ye nde moto aza nsima makambo sotu wana nayebi deja oui eza vrai nayebisaki yo deja ke motu wana aza motu mabe papa mama kobandela te nayebi deja nini nakosala deja nasi naleki deja statut wana bandaki koluka ngai ya kobema ngai nasi nazwi deja fonction nakosala na kote ya peuple osala nini exactement tifi mutu wana aza kaka na posa ke bozwi mbongo nyonso tu ya banke mbongo nyonso tu ya peuple ekendaka na poche na ye nyonso tu napesaka ye soki mbongo 1 million yazwa 50 million siko peuple akoviva ndenge nini bakotonga ndenge nini eza vraiment blague oyo makambo nazoyoka namonaki politike na libanda me nakoti na politike naye kokomprendre oyo eza politike moto wana aza mabe oui chéri oza gouverneur sala oza important oza gouverneur eza fasi te ndenge ozokanisa mwasi o motu wana aza motu ya pambapamba te ezosenga makasi nini yango mpo na nini esengeli tobunda bitumba ya mokuwa o ça devient maintenant o babengaka yango fer anguse le fer tiens nani yango toza na ye awa o baya tif nayebi ke olingaka oya bien tif nazali awa mpo na kosenga yo olingi sikoyo kosenga nga chief nalingi ete nalingi oyebisa bavayu na yo batika bango basola ozoloba nini yo ozoloba liboso na nga chief non chief nazoloba na yo oza méchant ozoboma population mpo na baintere na yo bana basi bazokufa wana na mboka mpo na yo ezalaka te ndenge nini yo David okozwa courage ya koloba liboso na nga boye non au contraire naza kosala pouvoir na ngai peuple apesi ngai mpo na peuple et non mpo na yo lelo okomi na pouvoir olingi oyokela peuple wana mawa obosani ngai natiaki yo namoni ke obosani David mwana mosala na ngai oyo napesi mosala alingi atelemela ngai bima epa na ngai
Ah. Fidèle d'histoire. Bien, Tokotala. Tokotala. Ah. Ekoinda mabe awa. Awa gouverneur alobaki ngai. Nakosala pour na peuple. Magayo moto pesa kinga bokonzi. Mais nako travailler pour na peuple. Nako travailler pour l'individu. Peuple zeko souffrir. Bundana ngai kasi kokende koboma peuple te. Po bebe se image na ngai. Ebele ya ba homme politique, politicien. Na kati ya politique baza kosala na mabe. Ebele baza kutu ko créer ba guerre. Kaka pona ko bebe sa mandat ya moninga. Na nyonso wana boza kosala. Résultat nango eza nini? Boye ba eke nzambe ya lola azali. Oyo azali na sima ya peuple wana baza kokufa. Ebele baza konyokwama. Baza komoma bango butu na moi. Pona bonheur na bino ba minerai bozwa ba diamant. Bokabola pourcentage. Ah. Merci. Na Kinshasa na Brazzaville bine ba banso bozali kotala film oyo. Bolanda yango na bokebi nyonso avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe. Ah. Fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville. Ba Fidèle na ba Fidèle nyonso. Fidèle d'histoire yango yote. Bozotala to. Bozotala te. Ah. Ezalaka likambo. Eza normal o se sentir mal excellence. Mais sengelo za la makasi. Ezalaka souhait ya nzambe teke nzoto tope molimo ebeba. Ezalaka ba mabe na biso tosalaka nde salaka nsoti ke mabe ekomela biso. Mais nazo senga epa na nzambe. Oyo esengelo sala ezali ke obima na kati ya association osalaki na diable oya na ngambu ya nzambe mpo nzambe aprotéger po okonzi na yo. Oui mon Seigneur. Naza prêt. Nalingi nasela peuple nga na ndenge ya bosolo. Bondela mpo na ngai. Awa papa gouverneur alobi ngai na kozala gouverneur ya mankiona te. Na kolinga pasi ya peuple te. Merci excellence. Na yebe ki ozalaki okipe na bato na yo. Nazali vraiment ko sepela musala boza ko sa menga pesa wa mission. Na lingo ça la mission est très important. Mais c'est la cause ça ngoka sikoyo. Oui. Mission ngo lingina ça les années monsieur. C'est la pesa yo. Nyonso yo lingo ça les ana kati ya document oyo. Kende sala musala oyo pela nga résultat. Na prévenir yo ko ça na erreur te. Merci gouverneur. Na yebi oyebi ke nazo compter sur yo. Sala yango kozala prudent. Na lingo kende olongo la roi na maboko ya bakinaper. Bimisa roi. Kende sala musala zala prudent. Merci son excellence. Merci. Ah. Awa gouverneur alobaka ngai na kosala musala. Na ndenge ya buzoba te. Na nyokola population te. Bino ba oyo bozo nyokola ka peuple. Pour avoir intérêt, na bino bo kabola ka ba pourcentage. Naza vraiment désolé. Na koko mona yango. Merci beaucoup. Merci Boutoumala mon maman. Ah. Ah to mona ka mo si atif. Bayaka kotike la document ezanini. Ah. Merci. Awa pe mon commissaire akitaka na ba elema na ye ekosuka wapi ba ye pa tanganga
kolukata nganga. Officier. Officier. Ah. Fidèle d'histoire. Na Kinshasa na Brazzaville. Ba fidediana nyonso. Bozalaka bino. Ah. Tomonaka na kati ya ndako ya tanganga. Babimisaka mwana mwasi. Bien ligoté na bitendi ya rouge. Ah. Eza pasi. Yoyo za kozwa. Bozwi na makila ya bato. Po yo réussir, il faut omela makila. Po yo réussir na vie, il faut bato mosusu bakweya. Ah. Chife. Wapi journal asengaki yo? Ah, likamwango eza nini? Desmond, patron. Lo eza nini? Est-ce que ça va manquer le komoko? Pesanga ba journal sikoyo. Oh. Ngad nazo senga journal. Yo soboya moni moto na yo. Oh, on manque au respect. Chief asenga ki ba journal. Et baboya ko pesa ba journal. Ah. Ebeba. Chief amonaka nini? Oyo eza nini? David osali nini? Nini yango chéri? Oh mon Dieu. Yaka na ngai. Oh yebisanga chéri ko yebi ko bombanga te. Naza na photo ya maîtresse na ye. Soki toza posa to éliminer ye naza na photo ya mwasi na ye ya likango. Toka expose ye. Kobanga te. Ah. Awa guerre ye makasi. Filme comme elengi pe goût. Ah. Fidèle du mauvaise production. Agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous vos événements. Olingi basala marketing ya. Allô maman? 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 Est-ce que vous avez papa pour nangai? Mon cœur. Na oti ko sona papa na okala mingi taza bien. Naza posa na mona yo. Na benga epo na yo, oui, benga epo na nga yo. Ok, na kosala nyonso po na princesse na nga yo. Ah. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Merci Nabaeban, surtout bozali wana. Yo zanani. Yo kote wa ndenge nini? Kanga munoko. Ozo sala nini awa? Yaya o, yaya pardon o, dalinga keloko wana te o, yaya pardon. Yaya ko sala nga mabete yaya o. Oloko nyonso kosenga kosala, na kosala yango. Quand ça zala gentil, yaya ko sala nga boye te o, yaya o. Zala gentil. Yaya olobi yaya o, olobi nini o, yaya o, nasala nini o. Naza désolé o, yaya o. Ah, yaya o. Allez, kedali boso. Fous la porte. Ah, awa tomona ka ba criminel bato ya chief. Bayaka. Et pas à moi na mwasi. Oh. Oh. Ezalaki nango bato ya chief te. Bato ya chief baye pour la deuxième fois mais nani oyo atindaki mutu aya kwa lever mona mwasi wana. Tandis que bato ya chief bango yo bakuti mwana mwasi azate mwasi kuna yebisaki chief alobi kobanga te nazali yebi place likango ne moko azalaka
toko récupérer likango wana azate o mutazate awa o bayaka bakutaka mutu te bazoluka à suivre dans ce film mutazawa te putain moto benda za mystique fidèle d'history fidèle d'history na bandal mular fidèle d'history na bandal Tibangu bandal Sikini omoni ete oui chef ndako ezalaki vide mais c'est étrange nayebi kobanda kosurveille ye est-ce que oyebi ke est-ce okokasa ke moto ayebisi akima peut-être koza mpe possible moto akokosignale mpe akima chéri active sikoyo plan B oui chief Desmond alobi active plan B oui monsieur chief ayebisaka active plan B yango eza nini d'accord c'est bien ouais porte-parole a préparé discours mais nalingi ke nasala yango avant événement abongisa discours ouais nakobima wana dans 5 minutes abongisa discours ouais bébé ozangi ngai vraiment nazangi yo mpe ntango molai est-ce que naza obligé akokende na yo te non komitungisa te dans 1 heure du temps nakozongela yo zwa swa na yo nazoya tomonaka likango ya chief asimbaka munduki je crois que eza piège nini yango boye est-ce que oza malamu mutu ezofonctionne avancez est-ce que oyebi te kokotisa mikono si na prison oyebi te koza bablage komeka kutu te avancez avance naza koprésente bino nouvelle ya dernière minute gouverneur azalaki kidnappé na quelques heures bakidnappé gouverneur bakidnappé ye na bato mabe dans quelques heures film ekomaka gu nani akoki kozala responsable ya enlèvement ya gouverneur monsieur est-ce que bokondane la police en fait eloko moko na ngi ndaloba bozala panique te tozosala makambo nyonso tu bankete mpona koyeba nani aza auteur ya makambo wana donc soki ekoderange bino te bozala kimia tosala mosala na biso monsieur mpona nini azoseka aza détective mais mpona nini azoseka tozokomprendre te s'il vous plaît monsieur libérez David tife na bondeli yo libérez mobali na ngai yo kokinape mobali na ngai kosala eloko te chief pardon s'il vous plaît chief Gloria nayebisaki yo déjà nazoyeba te mpo nosondimelanga te ngai nayebi te bato bakinape David nangi naloba naza mpe kaka lokola yo nazoyeba
Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pe sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là, mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture il y a mariage na yo, libala na yo. Coutumier, religieux, civil, contactez-nous. Toko salela yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango, contactez Fidedi Move Production. Toko banda bino na morgue, na salle oyo matanga na bino exposé, ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So, et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel. Basala la yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour nous la spot publicité et la qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment il y a promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster l'entreprise. Vous avez une maison. Vous avez une entreprise. Vous avez une société. DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour la base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidedi Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, maison à Kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, Olingi, boulangerie nayo, Balobela yango, contactez Fidedi Move
production. Fidèle du mot production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle du mot production, c'est la réussite de votre business. Soki na kidnappé David ndimela ngai nakosala nini na David la kidnappé ye na kuganye nini kokoma gouverneur oh mon apenano za la place nanga mes belles s'il vous plaît oza moi sur le kolanga yo s'il vous plaît yebisa tife o azongisa mobali nanga yo yaya, pardon, evitatif, yaya. Azo nous avons pas la yo, pardon, yaya. Bondela tifo. Bondela tifo, yaya o. Yo lingi na luba o. Mobali ngo zo mona awa. Ayebite makama kinapinga mobali na yo o. Do nana kosa la direct kinaping na ye. Na yebite o. Engi ko lo bateki mobali na yo ayebani mingi pa amilingisi mingi yo na bato toyebi te na sali ye bongo peut-être soko otuna ngai oyo kotuna ngai nakoyebi soka kene na ndako songa bondela o peut-être nzambe akosala o bondela o eza vraiment pas si vraiment ya koyoka ki moto aza gouverneur ba kidnappé gouverneur eza vraiment gentil te eza kitoko te ma chérie bondela o kende ko bondela o il faut bondela o na kota na zo na bondela ok chief merci s'il vous plaît chief o soki eza na moyen moko ya kosala mpona kosunga ngai o sunga ngai chief o komitungisa te o nga naza ancien homme d'état ya pays naza koassire yo ke nayebi eloko te mais gouverneur ya ville bako koleve ka bongo te seke ye moko yebi eloko nini azosala oui nazosonga nasala prière o nabondela ndenge madame alobi o merci beaucoup fidèle story na Kinshasa na Brazzaville partout fidèle story na mokili mobimba chérie oyebisaki nga te koza acteur ya makasi boye ke okinape ye oza penda idioti azalaki yo pita mobali na banda ya komatraite ngai yo oza penza magie manjo bakenda koluka yo ndo oza magie oza mystique mobali na ngai yo oui chief merci mosala malamu na bajournaux surtout yo moto osali yango chief fait opération échoué o nini yango nana kidnappé gouverneur nayebi te o yo lingo yebisa biso ke moto akidnappé gouverneur yo yebi ye te alekeli banda eza nini yango boye opération échoué chérie kuna tife atindaka bato baéchoué mais siko tozoyeba te nga na bino nani akidnappé gouverneur eza plan ya nani projet ya nani fidèle d'histoire kitoko wapi oui ozawa boni bebe na ngai naza malamu te papa na nazongi te naza malamu te oncle o non komitungisa te papa na yo akozala malamu oui chérie bebe kele na chambre na yo nalingi nasola na oncle o tosola oncle kende kolala papa koya na tongo fidèle d'histoire
Fidèle d'histoire n'a pas qu'à Juma. J'arrête, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Et Zala les, Zala na kimia, hein, Vanda, Zala kimia. Ce qui est zolé la bon moine. Nazo kokate ko se ressaisir o. Nazo kokate yaya o. Nako kokandenge ni mobile nanga zate o. Nazo mona yete o. Ah, yaya yoka kimia, kimia. Yoka, nazo promettre yo. Toko retrouver mobile na yo Zala kimia o. Zala kimia vraiment toko retrouver yo. Ah, Nzambe o. Ah, Nzambe o. Nzambe nanga nazo laka yo. Nakosala nyonso tout pour que na zomba na yo na peso parole nanga yo. Zala kimia o. S'il vous plaît o. S'il vous plaît o. Sala le nécessaire ndeko nanga mobali bo frère na yo azonga o. Na peso parole d'honneur nanga na kosala nyonso. Oh Jésus o. Ah. Ah, fidèle d'histoire. Na Kinshasa, na Brazzaville, partout. Fidèle d'histoire est là. Zalaka yo. Toza pe tokozala toujours. Ba mama ba mama ya Gambela. Ba mama ya Kimbantseke, ya Kinseso. Ba mama ya Bitabe. Ba mama ya Mapa, fidèle d'histoire yango yo. Bozota la te. Ah. Ah oui. Yaka Sanoki. Ah. Tomona ndeko na biso ya mwasi. Aza sima ya nani? Nani aza sima na ye nani aza kokomande ye? Sala ona lobi na yo. Yaka fungola porte. Tomonaka mutuka ekotaka na kati ya ndako na lopango mwana mwasi na sima sibi munduki. Nani aza sima ya mwana mwasi oyo? Nani akomande mwana mwasi oyo? Nani apesi ye mission? À suivre avec vous. Nous allons le découvrir ensemble. Ah, fidèle d'histoire. Na Kinshasa, na Brazzaville. Fidèle d'histoire partout. Mwana mwasi a récupéré Katif, le gouverneur. Amemaka yo wapi, amemi epa ya nani. Bakena ye po basala ye nini. Fidèle d'histoire. Toza pe tokozala toujours. Avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe. Merci. Nabino Baebans, Bozolanda Biso, na fidèle du Mauvais TV, na YouTube, na Biso. Vous s'abonnez massivement. Ah. Tout le monde a comme moi aussi. Awa, na gouverneur. Ah. Ndenge makamezo marché awa. Tika ngai. Mais monsieur le gouverneur le basa la ndalate. Na evi ke la ndako boseki pour la nini parce que makameza kitoko. Merci na inspecteur na biso asali mosala moko ya kitoko. Ah, fidèle d'histoire go wapi ba mama ba mama, ba papa ba papa, fidèle d'histoire yango yote, bozomona te. Merci. Yo. Ouais, monsieur le gouverneur, Ezalingai, Jay. Ni nango boye, nous sommes tous anini. Eh bien, na koyebisa yo makambo nyonso tu na tango oyo ekokoma. Mena ina tutoka ba question. Ngotuna ba question ya nini? Ni nango yo sali yo okinape ngai. Bo frère na ngai. Okinape ngapo na nini? E sali nini? Okinape ngapo na nini? Na kopeso conseil ozala kimia.
nyonso tu oyo naza kosala eza mpo na intérêt na yo. Wapi mwana nga mwasi? Mwasi na nga koyoka ndenge nini? Papa azala kimia. Na kompa nini? Nazotuna mpo na nini bino bapoliticien bozalaka toujours na bamaîtrise. Eloko ozosala oyo oyebaki kokute cher. Ozo réaliser que ozo ko détruire fonction na nga pe mwasi na nga na mwana. Eza vie na nga privé. Oyebi ke naza kidnappé. Gouverneur ya ville bo kidnappé ye. Oza beau frère na nga mo kidnappé nga. Hein? Nayebi ke bongo bien o se calmer. Nako se calmer ndenge nini? Yo beau frère na nga o sala complot na mwasa likango bo kidnappé nga. Ah, oyebi te ke grâce na ye nde lelo kozali ya bonne vie. Ok, tokoyeba ni tokosala. Ah. Yo yebi te makambo nyonso tu oyo Chief Obadi aza kosala. Oza cour te, oza courant nango te. Ah? Makambo nyonso azosala koboma bato oza courant nango te. Oui, nayebi. Nayebi nyonso tu wana. Nayebi. Amen. Mon temps nyonso eza réglé. Nasali par nanga. Ndingo senga kinga. S'il vous plaît. Nako kende. À l'aisement. Excellence, s'il vous plaît. Nasa vraiment désolé. Eza faute nanga été. Na coupé son conseil vanda wana o. Endroit na yo ya malabu ya kovanda eza awa o. Mema ye na chambre o. Donc naza na liberté te yo tindenga na kangela yo gouverne na kangela mobile oyo na kangeli yo ye sikoyo na kende olingi na kende te. Ah. Monsieur l'inspecteur a utilisé que kango ya mobali ya yaya na ye pour ba sauver ya mobali ya yaya na ye awa pe ba criminel bazotika te. Yo maboko likolo, maboko likolo, allez avancez, avance liboso oya kotiaka ka tobomi ye. Ah, kaka ndenge balobaka likambo na likambo ezalaka na ta nango. Yo moto oza kolia na koboma. Yo moto osali parti politique mpo na makila ya bato. Ah, ni nango ekomi bakangi bango ndenge nini? Kanga monoko azokanisa eloko ni ekomi ongoloba. Commissaire à police aza camarade nangati tokoza ngo ndenge nini? Chéri, solution ekozala. Oyebi pouvoir yo za nango. Ah. Merci. Fidèle d'histoire na Kinshasa, na Brazzaville. Fidèle d'histoire partout. Merci beaucoup. Ah. Awa Chief ya komaka na équation. Mutu na ye ya bitinda. Bakangaka ye. Est-ce qu'il y a kolobato à kolobate et salami? Naza vraiment désolé chérie. Olingaka Desmond lokola mwana yo. Naza vraiment désolé, nabi pas sozo yoka. Ah. Chief azalaka lisusu na kimia te. Na yebe ke mutu moko taza kapasa ko combattre ki Chief. Ouais na yebi. Na yebi naza certain. Na yebi makambo wana. Aza vraiment Satan apenda la tanzoto.
Mpo na nini otiki ya contrôler ya manipuler yo? Mpo na nini? Oko comprendre yango te. Jo. Oh Jo, nazalaki na posa ya bokonzi, nazalaki na choix te. Soki nazalaki na bokonzi lokola gouverneur. Nalingaki natia bokonzi, natia peuple bazala l'aise. Tango apesi nga proposition wana, nazalaki na choix te. Namonaki kaka ke nazwaka bokonzi, nakoma kaka gouverneur, nandimaki ba condition na ye. Bato lokola batife ba desengeli bazala pini. Soki bato lokola kaka bango baza wana mboke kotambola malamu te, oui olobi oza na raison. Fo bazala pini. Okoyeba te. Whitney. Ah? Siko nazoyoka yo. Osala jeune na malamu. Il faut tosala ona lobi na yo. Yo kosala ona lobi na yo. Nakosala yango te. Nakosala yango te o yaya botika nga na kende o. Na comprendre o. O promettre o. Yaka o. Yaka. Oza mwasi malamu oyebi yango no? Okozala kaka mwasi malamu. Seka o. Seka o. C'est bon. Nalingo ke no mona esika oyo. Okwebisa ye o. Soki oke komona ye te po to sauver ye. Soki eloko moko mbe komele toboma yo. Nangina lokelo mona chambre o. Bwesine. Ok, occupe-toi ya zana oncle na yo, ngana ke kolukelo ko na chambre o. Ah. Ndenge nini ekolo? Ekolo zoke ne malamu. Ah. Tonton? Ah. Nakosengo faveur moko? Nakosala ngo nyonso kosenga nakosala. Tonton? Nalingo sala enquête moko po na ngai. Naza sérieuse. Là vraiment naza désolé hein. Oko ko ibisa ngai? Ah d'accord. Papa me minga na bureau na yo kaki papa zo swana mwana mwasi moko me naza sika za mwasi na ye. Alobaki ni nango. Ma belle Alice papa. Papa benga kibiso. Ah. Bretney. Makambo. Oyebi te klozolo ba makambo eza danger. Olobaki ke détective esengaka da information. Ba nyonso bolandi biso mwana zobetela noko na elisolo alobi ayokaki papa na bureau azosolola na mutu. Mutu wana azoloba eke il faut basala papa je batinda likambo ya papa po bayokanga papa yango ayekosolola na noko na ye. Oyebi nazwa kokanisa na jour wana azaki na ba écouteur na ye abande koyoka nga azokende na toilette. Nazo comprendre ten et asalaki neni po ayoka conversation na biso. Non, aza mwana moko ya malamu. Dieu merci. Nayebi ke mwana wana aza mwana moko aza na mayele makasi. C'est pas seulement une fille mais c'est une génie. Donc ok napenga ka po sauver vie na ngai.
Oui, exactement. Na longola kionde na kufa sinono balinga ki baya ko utiliser mwana mwasi wana baboma yo na nzela na ye. Bazaki na mutumboko. Kaka na mutaba chief. Abane ko informer ngai. Ah. Nazoyeba te soki na koloba nini. Ah. Na yebe loko te. Naza vraiment reconnaissant na nyonso tu yo sali. Vraiment nazoyeba te ni nako ko remercier yo na nyonso yo sali. Donc ya minute eza ke Desmond déjà sa kofi eloko ya kosala te que toi impliqué dans makambo ya ancien ministre. Oui bien go, oui, pas de tout. Na yebi ni toko kosala. Na yebi ni na kosala. Ah. Awa gouverneur ya bandaka koloba na télévision azopesa communiqué nasalaki choix difficile nazalaki manipulé pona koma gouverneur nazwi décision natika yango po nakotaki ko gouverneur na imposition pona sala honneur ya mutu yakala no mabele yakoyoka awa gouverneur nazoloba biloba tokite mboka oyo sikoyo kotuna mituna te tolongwa awa ah makambo ebebaka gouverneur abimisaka vérité ke nyonso eza kose passe ezalaka chief nde moto azali commandatateur ye moto azotinda bato babomaka ministre déjà esi ebimi papa zongi mama papa zongi mama naza sérieux papa zongi naza prêté pour ba blague na yo naza prêté mama yaka tokende papa zongi o omoni wapi namoni papa o ah chérie ah boni yo papa ah bien naza de retour nazongi o na ndako na ngai o nene komelaki okoli ah papa ozangi ngai o nga mpe nazangaki yo merci papa o ndenge ozongi o leki na nga merci o ndeko na nga mobali o ndenge ozongiseli nga mobali na ngai o merci fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout nazoyoka kaka Cour suprême elobi ke Paul aza vainqueur ya élection ozalaki au courant que Paul azalaki non na démissionné te mpo na yango na démissionné pour que ezalaki ngai te nde nazalaki vainqueur ya élection ezalaki baje ya tif asalaki en sorte que baimpose nga mpo ya bénéficiaka na biloko ya mboka na nsima na ngai donc nazalaki lokola pio na ye yango moni ke nazwaki décision fomi natikala lese nazongisa bokonzi na moto peuple aponaki yebisanga vérité chérie est-ce oganyaki élection wana
naganyaki yango te. Chief asalaki nyonso tout pour que eza na faveur na ngai. Moto ozomona wana nde ye nde gouverneur ya mboka oyo David. Ale mosi na ngai nazokanisa ke kokoma gouverneur mpo na ngai eza occasion ya kosunga peuple, mais eza ndenge te ngai nakuti. Système politique na biso basi badeverrouilla yango, ni moyen osala bolamu mpo na peuple eza te. Alors lobi tozobongama tokite esika oyo tokende esika mosusu nasala sikoyo politique ya malamu na kosepela tosala vacances. Vraiment nasepeli nalingi peuple bazala na maboko ya moto ya malamu kozwa bokonzi ya makasi to pe kobotola peuple choix na ye ezali eloko ya malonga te.